bana bakobeba elema bondela Yesu aza na bomoi Okolonga ndenge niyo Itumeza makasete Okolonga ndenge niyo elema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mbutu pe na moyi olemba te mama. Chers frères et sœurs, messieurs, dames, fidèles de Tolonacé TV, je vous salue et vous souhaite le bienvenu dans cette émission Rien que la vérité, rien que la vérité avec Ruth Moussamba dans cette chaîne bien sûr chrétienne 100% Jésus, Tolonacé TV qui est dirigée par maman Anne Kalambaï que je salue affectueusement. Shalom maman, vous et à votre époux, le gardien du temple, pasteur Carlos Kalambaï. Voilà, nous sommes en ce lieu de deuil, en ce lieu de funérailles, en ce lieu où se tiennent les obsèques de la servante de Dieu, maman Olangi Wosho. Alors hier on vous a proposé les premières images. Aujourd'hui nous sommes encore pour la couverture de deuxième jour parce que le deuil fera 3 jours, donc c'était hier, aujourd'hui et demain on va l'amener jusqu'à sa dernière demeure au cimetière de Mpassa, là où son mari a tiré sa révérence, là où elle a enterré. C'est un mausolée, voilà. Alors messieurs, dames, vous qui êtes branchés à cette station, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à poser nous. Mais aujourd'hui, nous allons vous proposer aussi cette émission dans un autre sens, no comment. Donc, vous allez vivre toutes les péripéties de ces obsèques. Voilà. Donc, Nengen Alobi, que Tozali na cité de triomphe, na CFMC et Sikawapi, Bazali Kolela, Maman Olangi Mosel Nzambe Oyo, Atiki Biso, Doye Bandaki Banda Lobby, les lozo continuer, et Bakokunda Lobby, samedi, na cimetière, il n'y a pas ça, Kuna Izali Mausolée, et Sikawapi Bakundaki Mobali Naye, Papa Olangi, voilà. Donc, Nalingi, Bolandana Biso, comment est-ce que Makambo Ezali s'organiser, comment est-ce que l'église aussi fait si Bazali Kolela, Mosena Nzambe Oyo, Atiki Biso, Bazakolela na Koloué, Bazakolela na ba chanson, Bazakoloué na adoration, Bazakoloué, Kolela pardon, Bazakolela na adoration, Kolela louange, Wane Zali façon ya Kolela, Mosena Nzambe pe, eza façon ya Kotali sa foi, ya bana na Nzambe, ndenge nini bazalaki na mama na bango, Mosena Nzambe, berger na bango. Alors, Bolanda, comment est-ce que funérailles Oyo ezali ko s'organiser, bon na batunde baza kolela, na kobina, batu baza kolela, na koyemba, batu baza kolela, na koadore, batu baza kolela, na louange, c'est pour que sa foi, comment est-ce que maman Oyo azalaki na bango, maman Olangi Mosena Nzambe Oyo azalaki na bango, baza kolela s'appelle ndenge nini mondimi, akoki kolela, c'est vrai, ezali nouvelle moko ezali batu pasi ebele, bien que muta pesi ya vie na ye, mais tobosa nango te que lelo soki oyo combat ekoti na ba ministère ebele ya ba église de réveil ezali pe lisusu parce que maman Olangi ayaki na vision oyo ya le combat spirituel, voilà. Donc combat spirituel lelo soki tokoti nango na ba église eza pona Mosela Nzambe monene oyo maman Olangi, voilà. Donc tolanda ndenge nini bana Nzambe bazali kolela Mosali na Nzambe oyo atiki biso, ça fait très mal, mais c'est le chemin oyo Nzambe a lakisi que pona maman Olangi tosuki awa. Donc voilà, moi Nzambe alelaka ami panza na kate, moi Nzambe alelaka azo garder foi, moi Nzambe soka za kolela azo pesa Satana erreur, azo pesa Satana qui a échoué malgré osalinga pasi, mais nga azo kumisa Nzambe parce que c'est Dieu qui est le maître de souffle, de vie, c'est Dieu qui est le maître de tout. Donc ce qui nous a imposé dans la vie,
yeba que ebongi kokumisa ye. Bongi kokumisa ye, c'est une grâce que tu as reçue. Voilà donc Bolanda, comment est-ce que matanga oyo ezali déroulé et puis tozokuta na bino lisusu. Restez avec nous. Sopanateri bossa satana. La kisa satana que bien que tu as fait si bien que tu as fait ça, mais pour n'a échoué. Donc ils ont le coup pour poison et pas une ensemble. Donc tout ce qui peut nous arriver, de bien ou en mal, le coup poison et pas une ensemble. Donc voilà, ça fait très mal. C'était un pilier, c'était un baoba na makambu ya nzambe ya Congo, pe na monde mobimba oyo. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement, voilà. Donc, Botala Ndenge Batu Bazali Kolela. Voilà. Tous avis à Moutoumoko Awaï Bisabiso, Nini Azo Kanisa, au sujet à funérailles Oyo. Kikoloba. Kikoloba. Nakoloba. Pourquoi ça s'est intervenu? Souvenir ni dans la maman Olangi. Naza souvenir pour la maman Olangi. Ngana baraka te na umelaka. Lelo nzaba salisi ngana bali na boti na 6 classe na zimusala. Yaona zokumisa nzamba maman Olangi na papa Olangi. Nzamba papa Olangi na maman Olangi asali biso ya minene na libota na biso. Yoza basi me biso soto salaka. Yaona kumisi nzamba maman Olangi akufite azana bomoy. Nzamba maman Olangi aza kosala butu na moi nazala kondima mawezali te tozala koselebre tozala esengo ya maman Olangi na papa Olangi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mawezali te pona koyokisa satana soni. Nzambe aza malamu malgré que azi mosali na ye bana na nzambe ya CPMC ya ministère ya combat baza kolela na kokumisa nzambe baza kolela na koadore nzambe baza kolela na koluwe nzambe baza kolela na kopinela nzambe. Voilà, Bolanda, comment est-ce que l'atmosphère ezali na kati ya temple oyo cité de triomphe, comment bana nzambe baza kolela aponto exception loko tango oza kolela oza kobina eloko nini olingi oyebisa bana nzambe par rapport à liwa mamonaki eloko na ye naloba eza nzambe mutu apesaka mpe nzambe mutu azwi yango tozala mingi koloba te yango topesaka nzambe merci mokano na ye ekokisama. Voilà, mokano na nzambe kokisama. Mokano na nzambe nde salami. Voilà, bozomona ndenge ndenge bana na nzambe baza kolela. Na kobine ya nzambe, na koyembela nzambe. Voilà. Nous voyons ici au centre de triomphe, cité de triomphe. Oui. Que faites-vous? Bon, nous sommes juste pour l'aider de notre maman. Oui, quel souvenir gardez-vous d'elle? Donc il y a beaucoup de souvenirs, ces enseignements, ces modèles de savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Donc ce qui doit vraiment impacter dans leur vie.
d'aller dans ce couple-là. Nous avons beaucoup de témoignages sur elle. Nous étions dans la malédiction et Lisa s'agit de la malédiction à la bénédiction. Nous étions dans les ténèbres à cause de leur Dieu. Nous sommes maintenant dans la lumière et ces enseignements, nous sommes vraiment enrichis de ces enseignements spirituellement et physiquement. Oui, qu'est-ce qui traduit la danse et la louange que nous voyons? La danse maintenant c'est pour la gloire de l'Éternel. Donc c'est pour l'entrée triomphale de nos parents spirituels que Dieu les a appelés. Ils sont dans la gloire de Dieu maintenant. C'est pour nous les louons, nous l'adorons et ce sont les instructions que notre papa Olang a laissées, que nous avons les plaire dans les louanges et dans l'adoration. C'est pour ça que nous appelons notre maman dans les louanges et dans l'adoration. Merci beaucoup. Ok, que Dieu bénisse. Nous avons beaucoup de souvenirs pour la maman Olangi, la maman Nangai, Oya Zwingai, Nazaraki Kuto, donc inutile, Mutupa Makabo. Mais ya Zwanga comme singa mwana na ye, na bali na maboko na ye, lelo par la grâce de Dieu, Nazaraki kotambola na bango pe, donc nyonso oyo ngai na sepe na ona mokili eza mingi euti pa na ye. Donc eza na beaucoup de souvenirs, beaucoup de témoignages so na bina loba awa nyonso en tout cas ekolia bino temps ebele. Donc asali ebele, a contribué ebele na vie na biso boye, na ba conseil, na ba o ba benga ba marteau, na ba erreur na biso pe dans nos salles abana ko supporter biso akoki kozwa biso akoki ko silikano lelo mais apessionné toli lobi azaka lokola mama obi obimi tango ozonga boye azaka azongi na ndenge mama zalaka na mwana na ye. Donc en tout cas il y a beaucoup de souvenirs. To passer tant moko ya ebele ya mingi ya kitoko pe na epa na e oto ko bosa na bango te. Donc papa na maman baza ba parents na biso oto ko bosa na bango jamais. Donc inde nazo baboye motema nanga eza ko lela mais tant que to ebike bake na lola to ebike un jour biso pe to kuta na bango. Donc biso to sala effort biso to rejoindre bango pa bazali. Na lingi na yeba lokola sikoyo papa na maman bakei ministère ya combat yoko banoka ko continuer koya. Oui, ngana ko kima ministère était parce que ministère na yango par la révélation. Ozomona nazui mingi spirituel et outé pas ya mama. Il y a l'exhibition nzambe na ye. A présenter biso nzambe na ye comment ko agir yoko mamutu na vie. Donc il y a l'exhibition yango nde biso toto landa chemin bango ba tracer ngo déjà na prix ebele o ba futi ba donc bazako tika bana na bango biologique ko luka po biso tozala nde tozalelo to comprendre l'évangile oye amemela ki biso. Donc ils ont beaucoup travaillé biso to ko négliger le côté il faut tozala toujours nde tozala ki po eloko ekende libela na libela. Donc ata biso to leki bana biso bakoya bakoko na biso bakoya bakoza toujours na kati ya combat spirituel. Merci papa. Merci beaucoup. Moto munyo awa ozosala nini? Otaki matanga mama na biso. Osambelaka awa? Na sambelaka awa. Oza na département nini? Na M13 na pe na social. Ah d'accord. Yebisa biso souvenir ni nous retenir pour la maman Olangi. Eza ba souvenir rebelle. Souvenir mingi. Nga tuka na umela awa na Kishasa mobali a voyagé à Kenda Poto. À ça plus de 15 à 16 ans. Bana bakenda kate mais à partir maman Olangi nayaki nzamba yeko laksangai pourquoi bana baza ko kendete. Nzambe na mawana ye bana bakenda. Pe bana ba pesa bango visa 2 jours. Visa so mona visa 2 jours, il y a 2 jours. Visa 2 jours za la kate. Mais na nzamba maman Olangi visa il y a 2 jours bana ba voyager. En tout cas, quand nous sommes même dans la commune d'Amérique, nous avons tous les gens. Comment visa des jours, mais combien on a pour visa, c'est expira. Donc, visa expira les 15, personne les 13, souka les 15, mais ban bazu vol les 15 wana, bakela na Lomé. Lomé wana, ba eko so bango 12 heures, pour bako baba kene na New York.
bakomi na New York na 19h na bango kuna et pas biso ça na 1h du matin. Donc et ça le roi le 17. Donc talaka nzamba maman lankwana. Donc moi bakota yango wana kumisaka nzambo na yebi eloko ina kosala nzambo te nde tokanga makakawa amakona ye. Siko lokola papa na maman bakeli bazaki ba berger na bino. Est-ce que yo bano fréquenter lisusu kaka ministère ya combat? Ça batikeli biso richesse munene. Esa prière toyebi ko bondela toyebi ndenge ni toko kosala nyonso toyebi mama l'accès biso nyonso toyebi. Eza lokola ba bakeza ba église ebele si nzambe malamu. Pasteur ya nzambe malamu akufa. Mais lelo nzambe malamu ezali ekufa te bandimi nyonso bazaka na nzambe malamu. Ndenge moko pe na biso na ministère. So nzamba zui bango eza liwa eza bato nyonso to tout to boya te biso tozaka na sima to koya kakao tozaka bato ya ministère ya combat. Merci beaucoup. Merci. Awa. Oui, tu es pour la sécurisation, il y a Matanga et Maman Olangi Wesho. On va te biso awa pour tout ça la musala. C'est pour cela que tu as pour la musala. Biso tous ali police. Oh boyokaki la fois passée 300 policiers. Bazan na Kasango pour la formation Tobimi. Tout ça pour la sécurisation et peuple, la population de Bilon Naï. Je pense pour la tout ça. Jusque-là, vous enregistrez trouble mon côté. Aucun trouble enregistré, aucun trouble. Tout ça calme, situation ça calme. Bato azana bango bien bazo kota. Tout ça alors moi que ma bezate. Oui, yebisa biso nando azam osel na nzambe oyebaki ye. Oui, je peux la connaître comme l'homme femme de Dieu ou asali nzambe atiki bilembo en tout cas toko wana wana te parce que ba acte à poser est positif. Yango azam osel na nzambe tondimi yango. Merci beaucoup. Merci. Oyo bakomema mosali na nzambe mama Olangi la dernière demeure na ye na cimetière ya Passa kuna ya mausolée oyo esika bachaki nzoto ya molongani na ye pasteur papa Olangi. Donc voilà, ce sera tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Restez avec nous, appelez-nous, contactez-nous quand vous voulez. Si vous avez des suggestions, des remarques, ils seront les bienvenus. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, telema bondela, tolo na se, mutu pe na moi, olemba te mama.